en général, pays ya mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, mokondi mpe fumu ya mapata, azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokuta ngo place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Très heureuse de se présenter devant Aposte Elisa Nabino pour nous présenter le journal Nabino Bolinga Kamingi. Info Lingala, journal ya peuple pour na peuple na ngoto refond la basa on a biso pour na côté c'est no lengo oyo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a inauguré qui usine ya régie des zones na Mbinza ozone. Bon na reportage na mgongo ya héritier Mapinde. Ezali bongo réussite moko ya makasi na secteur ya énergie, ezali action ya impact visible. Après inauguration na août 2022, ya premier module ya usine ya traitement d'eau ya Lemba Imbu. Boye mokolo ya jeudi, ezalaki bongo tour ya Binza Ozone et pa wapi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé première phase ya complexe industriel ya traitement d'eau potable ya Binza Ozone na commune ya Ngalima. Usine ya munene oyo ezali doté na capacité ya traitement ya 110 000 mètres cubes par jour. Yango ekopesa bongo 1 500 000 consommateurs mobimba bazali répartis na ba quartier ebele na commune ya Ngalima, Selembao, Makala, Kintambo pe Mongafula. Usine oyo ezali réalisée na entreprise chinoise Welai International. Yango ezali bongo grâce na financement ya Banque mondiale 30 millions de dollars américains oyo ezalaki disponibilisé pour na ensemble ya projet importante somme ya 72 millions de dollars américains parmi ba quartiers bénéficiaires Esengeli Kotanga, Binza Ozone, Mbudi, Lutendele, Makampane, Binza Delvo, Jelo Binza, Ngomba Kikusa, Malweka, Cité Verte, Badiadingi, Kimbondo, Pemitendi. Cérémonie et inauguration oyo ezwaki particularité ya kosangisa ba personnalité ya ndenge na ndenge ya mboka, entre autres président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, président ya Assemblée nationale Christophe Mboso, directeur général ya Régie des eaux David Chulumba Mutombo, ye na maloba na ye ya circonstance aluaki vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali ko s'investir pour na amélioration ya ba conditions de vie ya ba Congolais pe a profitaki na occasion pour na ko annoncer mise en service ya paiement électronique ya ba facture. DG David a exprimé ki pe gratitude na ye et pa ya ministre de la Finance Nicolas Kazadi pour na apport na ye na matérialisation ya projet oyo. Na mikolo oyo population ya ville ya Kinshasa bazali évalué na près de 1 million de mètres cubes par jour pour la production minimale. Il y a 550 000 mètres cubes par jour avant inauguration. Il y a Lemba Imbu. Yango ebandai ko représenter déficit moko oyo ezali combler les lots. Bosimba ke cérémonie oyo elekai kitoko bazali ko célébrer progrès moko remarquable pe bazali ko remercier président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba membre nyonso ya gouvernement oyo basalaki makasi pona ko matérialiser projet oyo na lisungi ya Banque mondiale ndenge DG ya Régie des eaux asokisaki koloba. Na masolo mususu bosenko simbete pona kobongisa conférence ya ba chef d'état pe ya ba gouvernement ya CAC oyo ko salema na mokolo ya samedi 25 février na ville province ya Kinshasa. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a fongola ki conseil des ministres et organisation sous-régionale depuis jeudi 23 février na Fel Congo hôtel ndenge na dine aso na pe hérité na pandémie batali sibila. Namaloba naye, Premier ministre a souligné l'importance que le gouvernement ya RDC ezali ko accorder na activité ya CAC oyo ezali organisation et intégration régionale.
présence dans le segment ya conseil de ministre ya CAC ezali ko témoigner intérêt particulier ya gouvernement ya République démocratique du Congo azali ko accorder na ba question ya intégration régionale en tant que outil moko dispensable ya croissance ya stabilité politique entre ba état kimia sécurité na niveau ya sous-région ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a déclaré que na maloba na ya liboso pe atalisi détermination oyo gouvernement ya RDC bazali ko sala na mandature ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tête ya CAC na likolo ya tribune Sama Lukonde Kenge a dénoncé que agression oyo RDC azali victime na ngambu ya Rwanda na nzela ya ba M23 nde a rappelé que objectif oyo ezali na article 4 ya traité révisé ya CAC ezali kati na yango kotombola coopération renforcement intégration régionale na Afrique centrale pe na ba domaine nyonso elongo na ba activité pour na ko réaliser autonomie collective pe kotombola niveau ya vie ya population pe ko kolisa pe ko maintenir stabilité économique ba fondateur ya communauté oyo ba telemisaki ba principe fondateur pour na meilleur fonctionnement oyo ezali bongo esengeli ko s'engager pe ko respecter yango boy premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge atangaki yango po na ye alobi CAC en tant que communauté na sens réel esengeli bongo eye bana kosilisa hypocrisie diplomatique PCAC esengeli te etikala indifférente tango moko ya baita na bango azali bongo agressé topé azana ba problème ya ndenge na ndenge boye bakeli boso ba président ya commission ya CAC elongo na ministre intégration régionale pe président ya conseil de ministre ya CAC ba remercier ki ba autorité ya République démocratique du Congo particulièrement président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali président en exercice ya CAC pour na accueil pe ba meilleure condition ya mosala. Toko bakaka na masolo yango pona côté sabino ki en prévision ya 22e session ya conférence ya ba chef d'état pe ya gouvernement ya CAC conseil des ministres ya institution oyo eselema ki na mokolo jeudi 23 février na Bokamba Mia président Didier Mazenga Mukanzu na hôtel de gouvernement ndenge Michael Pristoto atalisi yango. Fleuve Congo Hotel ezalaki cadre choisi pour l'ouverture ya conseil des ministres oyo esengelaki Salema avant mabongisi pe milulu ya 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et des gouvernements et communautés économiques des États de l'Afrique centrale, CAC na Mokuse. Chef du gouvernement, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a marqué qui présence na Milulu Oyo, Gilberto da Piedad de Verissimo, président de la commission à CAC, ne azalaki moto aliboswa kozwa maloba, alobelaki ba point Oyo, ba kobete la CT, local défense, sécurité, sûreté, paix, finance, justice, pe misusu. Simanaye, maître Didier Mazenga Mukanzu, ministre intégration régionale et francophonie, pe président ya conseil des ministres ya CAC. Alobaka tellement kitoko, tango azwaki maloba, atalisaki ke, na basize oyo, et kozala kakate, question ya ko présenter rapport ya ba activité ya commission ya CAC, adoption ba recommandation ba ministre sectoriel, pe bongo na bongo. Kasi bako beta mama na sete na oyo etali situation politique pe sécuritaire en Afrique centrale mingi a telemelaki avec la dernière énergie agression rwandaise oyo ekoki koleka sous silence te po esi ebomisi bato ebele. Pour ma part, il ne serait pas aisé de passer sous silence l'insécurité qui règne dans la partie est de la République démocratique du Congo suite à l'agression rwandaise qui a déjà causé, vous le savez bien, de milliers de morts. Premier ministre patron du gouvernement congolais akumisaki mosala kitoko ministère de l'intégration régionale et francophonie et sali durant une année à accompagner chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mokumba zalaki nango sima fongolaki milulu. Je déclare ouvert les travaux de ce conseil des ministres de la CEAC. Conseil des ministres de la CEAC et kendaki bongo continuer na immeuble du gouvernement sous la houlette ya président nango excellence Didier Mazenga Mukanzu wapi epa etangaki na suka ba recommandation oyo bako soumettre na conférence ya ba chef d'état le 25 février prochain. Gabon de kozwa Rennes.
Commission électorale nationale indépendante Selina Mokusi a décidé qu'on bakisa 15 jours pour na ba opération ya enrôlement na deuxième opérationnel bozo ba précision et l'on a Stéphanas Kandepe héritier Mapinde. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokusi azali koyebisa na opinion publique préopération et révision et fichier électoral oyo ezalaki lancé depuis le 25 janvier 2023 na 9 provinces pe na 3 pays pilotes na deuxième ère opérationnelle yango esengelaki esila mokolo ya jeudi 23 février 2023 ndenge ezalaki prévu na calendrier électoral. Après évaluation ya opération oyo, Commission électorale nationale indépendante a accordé période de récupération il y a 15 jours, soit comme dans le 24 février, qui nous le 10 mars 2023. Mesure oyo, ezali ko se justifier ngambo mususu pour na ko récupérer retard oyo ezalaki enregistré na tango ya ko déployer ba matériel na ba centre misusu ya inscription. Pe na ngambo mususu ezali ke ba centre inscription mususu ya aire opérationnelle ezwa kibongo affluence makasi epai wapi population bayaki ebele po na kozaba carte mokolo ya clôture na tina wana Seni azali ko attaché grande importance na inclusion na ba liste électorale pour na ba congolais nyonso oyo bazali ko remplir ba condition ba province pe ba mboka oyo ezali concerné ezali bongo Okatanga, Olomami, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, Afrique du Sud, Belgique et France. Bosimbake au total 7669 centres d'inscription mobimba ezalaki prévu pour na aire opérationnelle oyo. Boye ezali bongo identifiable pe opérationnel. Pour na ko rappeler bino ba variable oyo emilitaki pour na détermination ya nombre ya ba centre d'inscription na 3 aires opérationnelles oyo ezali bongo poids démographique ya population, étendue ya province, présence ya ba groupes armés, existence ya ba conflits intercommunautaires, présence ya ba groupement oyo ezali bongo éclaté, ba obstacles naturels, ba voie d'accès peu particulièrement accessibilité dans centre d'inscription, étape et type infrastructure oyo esengelaki eye bana ko abrité ba centre d'inscription ya commission électorale nationale indépendante. Boye Seni azali ko senga na ba congolais nyonso oyo bazana droit ya ko voter, bazali ko vendre na ba province oyo topé ba pays oyo ezali concerné, ba ye bana ko s'enrôler na ba centre d'inscription oyo ezali pene ya bandako na bango n'intérieur pe ya ba groupement na bango to ba commune esika wapi bango bazali kovanda to pe na bamboka na ambassade oyo bango bazali kovanda kuna na étranger. Boye na ngambo mosusu Seni azali koboya pe azali ko condamner na dernière énergie. Boye Seni azali koboya pe ko condamner avec la dernière énergie nomadisme électoral. Ngambo mosusu babengi yango ezali bongo kolongola ba électeur na mboka mosusu pona komema bango na mboka mosusu. Boye pratique oyo ezali eloko moko ya mabe oyo Seni azali ko condamner pona kosokisa. Seni azali ko rappeler que ba centre d'inscription ezali ko fungwama pona population mokolo ya mardi kino mokolo ya dimanche ngonga ya 7h kino ngonga ya 17h. Boye mokolo ya lundi ezali bongo réservé pour na ba tâche administrative conformément na procédure na nyonso wana ba centre d'inscription ekoki ko fungwama na public pour na ba besoin opérationnel. Communiqué ezali signé et pa ya Denis Kadima oyo azali président ya Seni. Na cadre ya 30 ans ya société d'aviation CA oyo ezali composé 9% ya ba congolais le rédaction info lingala et mekima mke ko présenter bino ba cadre pe ba directeur ba zebo ko constituer compagnie africaine d'aviation CA. Batebele balobaka ke ba congolais devant bongo bazali capable de manifester ba anti-valeur ebele. Kasi affirmation oyo ezali contredit na CAA pour ba blatiner en tout cas bazali ko pesa confiance na congolais pe mingi penza na mwasi congolaise total bongo na domaine ya caisse tozali bongo na mama Ambroisie Ifili oyo azali bongo caissière na cargo ye azali bongo 13 ans na même poste oyo ezali ko démontrer que ba blatiner en tout cas ba pesier confiance pour que asala musane na ndenge ya malamu. Koti na compagnie oyo na 2009 na sali 13 ans soki na wumeli na caisse
pendant 13 ans ezali nde kozala bosembo. Il faut kozala bosembo na caisse, il faut kozala sérieux na caisse, il faut kozala honnête na caisse, il faut kozala pe na rapidité na caisse. Ba client ba koye ebele, ba mususu balingi bafuta, ba mususu balingi basala boye, ba mususu bazoloba loba, yo si il faut kozala maîtrise mingi na caisse. Parce que si oza na maîtrise te, oza likolo, moyen on fonctionner bien na caisse ezate. So il faut oza mutema, munene te, oza mutema mutema mbangu, mutema ya kolinga te kozangisa eloko, oya kosala mabe na caisse. Okoko zangisa ata mbongo, me mbongo wana eza yo te, mbongo eza compagnie. Yo zanga me mbongo ya compagnie pesa. CAA Bandi Muke, lelo azali parmi ba société en minene ya RDC. Kasi lolenge nini CAA a évolué na secteur ya comptabilité pe ya caisse. Bon, tango biso to bandaki na caisse, mosala ezalaki mingi ndenge ezali lelo te. Tango to bandaki na système moko ya Unix, mosala ezalaki na C. Ngape na bandoke na caisse centrale te. Bato a recouvrement bando ya kozwa mbongo epa na ngai bazo memango. Tolongwe wana tozwi formation ya Unix. Na Unix pe ndenge moko. Eza bato a recouvrement bato bazo ya bazwi mbongo. Mais tango tozwi susu formation mususu, professeur mususu, mutu mususu awiti Il Maurice. Aye ko lakisa biso Monsieur Laurent, aye ko lakisa biso ndenge nini na kosalela Margot, système échangé. Fret pe eye belé. Ba client pe ba ye ebele, po ba avion pe eye ebele. Alors na tango wana musale komi ebele, et puis na futraka ba fret arrivé na fret départ te, na futaka pe ba LTA oyo ba salaka batindela ba client ba facture, po ba client ba ya ko futa na futa rango pe. Donc na CAA mwasi azali ko kipe ba poste stratégique po azali ko mériter yango. Vraiment na CAA mwasi azali mise na ba condition ya malamu po apesa ba résultat ya malamu. Agence Eric Travel ya mwana mboka Eric Mwamba bazeli bon kosunga peuple congolais na masolo etali voyage bosé ko ebete visa Schengen ekiti talo na dina sona reportage. Je bosse, toi tu n'es pas taille. Basala na bango masolo ya voyage bondi melanga oyo agence Eric Travel azali kosala bolukela yango kombo. Po na agence Eric Travel na mwana mboka Eric Mwamba bazomema bango likolo awa masolo ya voyage balobelaka yango lisusu te. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Agence Eric Travel baza kosunga yo na ba démarche na yo po ozwa visa Schengen na primoko ya muke okoti na mboka ya France, Angleterre, Belgique, pe bongo na bongo. Agence Eric Travel epai na bango prise en charge eza vraiment rassuré. Ya koloba ezalaka lisusu te. Famille d'accueil eza wana pona bato oyo bazangi esika ya kovanda. Na agence Eric Travel esilito awa basungaka bato pe pona kokende na États-Unis d'Amérique, na Canada, pe bongo na bongo. Yo olingi okende na Dubai, awa pe prix ezalaka bongo muke. Masolo eza carré. Na agence Eric Travel baza kosunga bato o nyonso balingi pe kokende na mboka ya Afrique, Tunisie, Afrique du Sud, Maroc, Égypte, pe bongo na bongo. Tunanga nini, agence Eric Travel ezwami bongo na 11e rue Limete, mosika te na INPP. Yo ovandi na Tiangu, agence Eric Travel eza en face ya entrée Kimbuta. Bato ya funa, agence Eric Travel okozwa yango na Arrêt Kingabwa, pene ya commissariat ya la police. Bongo bino bato ya Lukunga na Kitambo magasin côté ya entrée Facebook pe WhatsApp. Eric Travel bozala na mbangu, sino te bakomema bino likolo bokomela pema.
nyonso eza assuré. Mon son provoque la fonce des. Je côtoie des gens. Na masolo ya santé bosenga kosimba ete potopoto malonga mpona bana na bino ezali kaka moko na kombo ya Protivap me yango ezali kokipe acheter mikolo pe bala bakoki na bango komela yango Stéphane Skande na tali kaila kapena reportage. Yena zoko ya bien bébé pro azoko ya bien po ayaka Protivap bongo bébé ni pipi c'est etumbana pota pota ndeko na malika mnini mo ezolela makasi bo ezoloka ntina balabala yeka boye alia na pasi mwana oyo mwana kolia na pasi te eske biloko azolia oyo azosepela nango tala bébé pro ye aliaka kaka Protivap bandiku naza kopesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo bébé pro banda kuma kuria aliaka kaka Protivap butala ekole linai Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protivap tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto Protivap bina kuna chimakate aha bitso nyoso toko bina dansa ba bébé toke baya bayango chante kitoko nzoto makachi mboka mobimba echita ingiyo ha Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Na masolo ya sport bosenga kosimba ete week-end oyo ekozala très décisif pona oyo etali ba club congolais au total 4 oyo baza engagé na Ligue de Champions pe na Coupe de Confédération ndenge kitie bapindemi apesi bino ba précision. Poso oyo ekozala poso moko très décisive pour na 4 clubs congolais oyo bazali engagé na 2 compétitions interclubs africaines. Bosimbake ekozala week-end moko ekoki déjà ko déterminer sort ya club moko na moko. Pona ASV Club oyo azali seul club congolais engagé na Ligue des Champions africaine mpona mbula oyo. Après défaite na ye week-end eleki liboso ya Petro Atlético ya Angola, club vert et noir ya capitale ya Kinshasa azana droit na RRT soki alingi ako ba chemin na ye na compétition oyo. Rencontre ya 3e journée liboso ya jeunesse sportive ya Kabylie à domicile na Congo Brazzaville suite na non homologation ya stade de martyr de la Pentecôte. Match yango ekozala très capital. ASV Club esengeli a gagné pour se maintenir na compétition oyo. Bosimbake prochain match avec club ezali bongo contre JSK ya Kabylie samedi 25 février 2023 na 14h na stade Alphonse Massamba Deba ya Brazzaville. Pour na oyo etali classement après 2 journées Petro Atlético ya Angola aza premier avec 4 points, JSK ya Kabylie deuxième 4 points, Wydad Atlético ya Casablanca ya Maroc 0 points, PSV Club 0 points. Boyepo na oyo etali coupe ya Confédération, Daring Club Motema Pembe après 2 points na ye na 2 matchs suite na 2 matchs nuls oyo asalaki contre ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire pe Diable Noir ya Congo Brazzaville week-end eleki na coupe ya Confédération. Daring Club Motema Pembe aza na besoin ya victoire pour na ko se replacer na bataille. En cas ya défaite ekozala bongo compliqué pour na équipe ya Daring Club Motema Pembe. Prochain match ya 2MP ezali bongo contre River United FC dimanche 26 février 2023 na ngonga ya 20h na stade ya 11 novembre ya Luanda kuna na Angola. Pona oyo etali classement pour na groupe B, Diable Noir ya Congo Brazzaville aza na première position avec 4 points, River United FC ya Nigeria deuxième 3 points, Daring Club Motema Pembe troisième avec 2 points, ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire 0 points. Pona oyo etali FC Saint-Eloi Lupopo avec 0 points après 2 défaites na coupe ya Confédération, ba cheminot et Sengeli ba gagner prochain match na bango. Au cas contraire, tâche et kokoma toujours très difficile. Prochain match ya FC Saint-Eloi Lupopo et kozala bongo na Al Akdar bukolo ya dimanche 26 février 2023 na ngonga ya 14h na stade Levi Mwanawasa kuna na mboka Zambie. Pona oyo etali classement pona groupe A ya coupe ya Confédération, Marumo Galante aza premier avec 6 points, ISMA ya Algérie aza na 4 points deuxième position, Al Akdar aza na 3e position avec 1 point, Saint-Eloi Lupopo a clôturé avec 0 point. Pona oyo etali tout puissant Mazembe, boina victoire na ye moko à domicile pe défaite moko na Tanzanie, TP Mazembe azali nanu envie pambate esengeli a gagné match na ye ezali koya
pour na ko se relancer pe ko se repositionner. Match nil et kozala pe trop catastrophique te pour na équipe ya tout puissant Mazembe en cas ya ko gagner te. Boye victoire ne et kozala vraiment garantie. Prochain match ya tout puissant Mazembe ezali contre IS Monastir dimanche 26 février 2023 na 14h na stade Kamalondo ya Lubumbashi. Pour na oyo etel classement pour na groupe D ya coupe ya confédération, équipe ya US Monastir a na première position avec 4 points, Young Africa ya Tanzanie deuxième avec 3 points, tout puissant Mazembe troisième avec 3 points, AS Real ya Bamako a clôturé avec 1 point. Tâche et kozala bongo difficile kasi eloko moko ezalina nous perdite. Il suffit ko s'appliquer na ndenge ya malamu kozala décisif pe discipliné makambo ekoki kotambola malamu. Bonne chance na ba club ya République démocratique du Congo. Journal la bino bolinga kaminga fo linga la journal ya peuple pona peuple ko bona suka kastoka bala bongo te sont tout photo pe sa merci mingi ne gortingo azaki bona sima caméra montage sima bongo na pitu masha boso ko ebete journal ezaki supervisé na yemoko héritier mapinde monsieur coordination Stéphane Skande mando to kuta mikolezeli ko ya au revoir. Eye lisusu bana Équateur mambenga en général pe ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela CAA balingaka mboka boete vous êtes trop amoureux du pays.